Irene Masiandoki. Ebe telindezo bomba bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Bete la biso masolo oyo omesana. Kobete la biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo bakoli na tinda kiko? Muda tini biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga butaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndia ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki na ngula, ils ont chargé l'élo. Faut ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko en Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur biloko là. On a ça biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est rejoint en Angola maman? Antonio Miala. Moi on va lier wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, limero wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Somba Misana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité à Bundeshi, oh maman, Bino la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, fidélité, confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irene Masiandoki, et Salaka vraiment bien Makasi, Yangoto Ebisaka Bandekonion, Samba Zolanda Biso partout, Ba oh Nanouba s'abonner te na site yo bo s'abonner au site ya maman Bino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to c'est ka proverbe 19 et 20 pour sunga yo nanga na suite ya vie like vidéo partager to meka kosola mokie ba mouré zeto pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lubaka respect na mama 22 moi so amibla 22 ndakuna verchache to bosani TV na nga pochane andel mo bange na shipping na katia colonne vie akanga masulu olingo tinda carton na Congo Kinshasa topé l'Angola ndeko na nga ko hésiter te et pas ya pochane andel mo bange na shipping atotie diamant na katia carton eko makana destination balobi vie na nga pochane andel mo bange na shipping na katia colonne umela tupesi merci na mama Cornelia
Tata Lutadi la mwana tele si mwasi ya tata na kati ya Bundesi balobi boutique Rehoboth kolata kitoko biloko ya kalite likolo nango toza na Gracelet cosmétique yaka kobongisa loposo esala bien makasi pa ya mama Cornelia yaka komela ba vitamine ezo ede nazo ebisa bandeko bolandaka mama Irene ozo souffrir na makolo pasi mutu pasi mikongo pasi nzoto pasi benga mama Cornelia eza na ba vitamine moko eza ndenge moko na ba vitamine o bozo somba bisomba te bo benga ba témoignage nango eza tellement makasi mama Cornelia nzamba lola akanisela yo. Merci na bandeko nyonso, merci na mama Bibisha Mwanzambi Euno en direct de 001 BBC de moi Tobo Sanité Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France. Bamoure na bamoure tomeka kosola mokie lisolo nazobeta bineza lisolo moko ya ndeko na biso ya mwasi abengi na Congo Kinshasa mikolo nazopambola nzambe nazoyebisa sere nanga Beatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres couple Tokos nazoloba nzamba malamu masolo ko mokota na ba témoignage ezopesa courage ezopesa makasi ya kobondela ezotinda biso to contrôler makona biso eskani to kotia yango parce que nzamba lola abatela biso bandeko na ngande ko mwasa mama Irene tolanda ko toza na Kinshasa na uti ko bela maladie moko mama Irene nzamba lola asalelinga bikamwa et puis nzambe alakisinga makambo ezaki vraiment caché amoni singa na misu boye yango tolobaka nzambe na biso azana bomoi asalaka mama Irene nazana cousine nanga azali mwana tantine nanga mwana tata mwasi nanga tozalaka tozabi bien très bien na cousine nanga problème ezakate toyoka na kapenza kitoko makasi tozapeka apepe ba âge moko mais nga naza mobile nanga zaka na Congo Brazzaville ayaka azonga ndekaka ezalaka mama Irene sa balanga maintenant tokoma na biso esika moko te mama Irene problème nazaki nango ezaki nasalaki mbula anniversaire nanga na vai nanga na ndako cousine nanga mwa tata mwasi nanga abengi ngai bisinga bima te lo mko anniversaire no kutu na bosana ki yango na monika na stati na yo ndengo tie photo no omisuete bima te te na obima te naza nanga na ndako pona vanda ki pa na biso mama Irene pa ba parents nanga na lo babona pa nga ba parents pour mobala balanga maintenant na kenda nanga Brazzaville mobile nanga za Kongola Brazzaville mama Irene ndeka alobi nanga bongo okasi na koleka na air moko boy ewumelaki pete alekaki ayelinga kado apesinga sous-vêtement moko na soutien kitoko makasi atikelinga bito bima tobeta tour lokwa pe nazaki nanga prête nazaki pe propre tobimi na ndeko nanga toke toleto melipe tozongi na biso RP koki ye pa zongi na ye mama Irene partager lisolo bandeko bayoka tango lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga bandeko nanga mokili eza na makambo ebele peteli pro max mama abino betaka masolo solo azo ebisa bino bo partageaka masolo bo like to sela ka proverbe 19:20 po sunga ona nga na suite ya vie mokili banga mokili keba mokili sambela tambola bien parce que makambo eza ebele mama Irene nazwa sous-vêtement na soutien et ça la taba ba mwana ndamu na ndako na lata na ngote mukomsuka kana otaka ndebilo na ngezaka na monyango bona lati yango mama Irene ndeka na lata kango bona bimi na pokwa na zonga na yoka nzoto na biso abasi mikosa moko pas possible mikosa makasi ebika Kinshasa na lali na ngape bona sokola ki na ngapete tongo etani mama Irene pas possible mikuseke zongi donc na kende na douche na sokwa na mitala boy na polinga nyoso pota ebimisi mitu lokwa ba bibo mama Irene nata na sama be nanga ba pota lokwa ba makwanza mike me etie mitu ya jaune lokola ba bouton mba mona bandi ko kwanza na sama be na bandi ko kwanza na se donc il passe c'est gravé na sola bien na sermo aza locataire na biso abala na zakana mbala na ye afutela na lpang na biso parce que na vanda na lpang famille bisinga bongo banda ton lelo za piopi bobimi teli kamni na bisi na zoka mabeta la boye babila wana eza ba infection faut mon abdorter mama Irene loko ape na zaki na mwambongo na ke ba selinga ba examen nyonso mama Irene résultat bimike na za na microbe te na dorter utakamwe ay modèle amonisa makona ngana mabelo ndiki na za na ba microbe moko boye mais bimi na za nga na microbe te mama Irene pesinga ba pomade mo ya kopakola parce que microbe ezate mais loko ezaka Kinshasa bakisina so ba kisi ya komela ba antibiotique mela kaka bien que microbe bimite mena mela ka ba antibiotique mama Irene na zoni na ndako na bandiko mela ba kisi yango premier jour deuxième jour changement ezate mo eku na bima ezate mama Irene
Irène so na longo sous vêtement boy ezo kangama lokola ba tofina mama Irène nazo souffrir ça mabele ba pota oh maladie nini oh mama Irène avant disco to so na locataire na biso wana azo bisanka mamba bindenge za boye so moni mo eteke no ndenga bokoko bilom so ezatam so ni attaque ba bokilo maladie po oza na microbité malade ngezo ségrafé boye et deux jours quand na monio changement c'est ko zola la tout abi na zola la temi kosa nazo kokate ma mère to 24 locataire so to so total maman moko boye a koti to bi maman zo luka mutu habité a numéro combien to pc numéro na biso maman azoko avancer a komi ti pembe nyanga to vanda kina locataire na biso bande ko bolanda lisolo tant eza vraiment mauvais bo comprendre ka maman Irène masolo tozo beta bande ko nga bo partage ka eko sunga nga na suite ya vie to c'est la proverbe 19 mokilo tozo mona mingi pe tozo yoka mingi ma mère maman nazo ko avancer to pc numéro na biso to nozo luka mutu atunus numéro boto ebisi yango problème ozo luka mutu maman bandi ko avancer tia comme pembe na so maman bamo a distraire biso tozo a neutraliser biso disons maman na komolo bananga yo nzamba lingi yo mingi nzamba lingi yo mibo front no ezo ganga wapi mobali na yo soki mobali no azo yate eza nzambe mutu alingi yate so mobali no ayaki kaka kuto no eta oza na ndenge nzoto toza ko pola boy mbeli bana ekufi mama Irène c'est vrai fallait mobali nanga ya weekend wana apusaki azo pusa kaka mama Irène na to na ve na malade dans ça ba 5 jours avec mobali nanga il fallait ya mazo pusa kaka azo puso na yaka semaine prochaine semaine ko simbati mama Irène mama na bina mobali no fallait ya soki azo yate c'est que nzambe mutu azo boya ko permettre ya poser kaka ya monyo neta oyo bano ekokufa pona nini basali yo boy bakokoka yo te omoni ndengo pesa ka bofando eza na mutu moko opesa offrande eganga kasambela pona yo yeba keza na molimo mo quelque part ebikaka po yo sungaka yango bakokoka yo te fokeba pourquoi kopesa muninga biloka se sous vêtement na soutien po bebi sa vie na e mutu asali eloko te soko bomi libana nesiko okozwa nini mama Irène kande na oloba nga locataire na totala mama na ba mo locataire nga suki mama zo ba na nyabi na zo ba na mama oyo alakisi nga musapi mama Irène abi banga nzambe tikala kaka yo soki mobali no ayaki mbeli bale kufi nzambe mutazo permettre te yanga zo pusa ba bisko ba kale so ba personne ba soutien pour détruire vie na yo yeba ke nzambe zo bundelo bo frande ganga ka bo lamu ne zo ganga zala kaka yo mama Irène to 24 locataire totala mama lokola film mama Irène ezolekela biso mama a tourné a talimba mondi la porte na biso abandi ko kende akangi porte tant qu'un porte locataire na biso conscience ezongi abi mais maman mambozo ba fait to pese to friend comme rambolobi est-ce que aibi kende nozo bele pese ko bilobela moi na mobala zai ko ta porte moi na zai na ba 6 ans c'est nabi benga mama na bimia zonga moi na fongo la porte ata na gauche ata na droite mama wana azatabi mama mutu awa zate to telema biso mi balenga na passe nanga tina libanda totala gauche droite mama wana azalate mobile locataire mso zo kota obo funga porte na des autres côté na mama mo boto mama ni nyango to bandi ko expliquer bi mais ouais qu'il bizaki angite azobela bi papa azobela des jours bandi ko expliquer ce que malade ngana be pamba locataire na mba locataire ma Mr. Frère na poche abengi petit frère na za capacité abitama mto mona boy parce que bozana ndako abitozo ya wana mama Irène pasteur ba yena ser moko bandi ko prier pasteur wana asengi mai aibo pesa nga mai na kopo bandi ko loba ayebisi nzambe makamba binzambe mayo nazo bondela eza mai yo muto sala mai oyo eza nango kisite mais nazo tika mayo na maboko na yo parce que mutu nyonso azaka na posa komela mai mutu nyonso soka atoki alembi azaka na posa kosukola po mai epesi nzoto makasi abandi ko déclarer misala mai na se na tongo pasteur alobaki mingi misala ya mai na suka nanga bizwa mai oyo kende kosukola nango nzoto nzamba kobundelo obo mono ezaki ange. Est-ce que makamba lo bezo reconnaître abi oui cousine nanga moko abi Jésus abi cousine nanga abi teseke cousine wana alinga ko salo mabe kende ko bondela nzambe zwa mai o sokola mama Irène na zuma yo lokwa ndeti mercredi na sokoli jeudi vendredi mama Irène na mukana tongo samedi mabele nyonso ekao ki bien ke tikinga batasha mwindu pona za mto na simba produit nzoto na biso ya basi ekao ki senga batasha mwindu mama Irène ton na bengi passer pasteur la moni changement bando bondele pona nga a répéter mama mwa lobe nanga abi yango moni mobile no azoya te batiaki o maladi oyo kata mobile nenga ko ya soka mona ki okaneta eska libano nga okufa ya ngwana mama Irène na yoka malili mutasali be cousine nanga
tozalaka na problème te toswana te epi alingaka nga mingi mama Irene toza na likambo te mama Irene nabanda obenga cousine nanga ntina obengo lelo moto abenga nga chaque fois na telefone tosolaka tokutana na cousine na mama Irene aoyambanga na telefone te alingi kokutana nga te mbala mona conclure nzambe amalamu nyonso balobeli nga eza vraiment ye epi apesaki nga soutien na ideni mpo abebisaka libaya na nga mama Irene naza na problème na cousine na nga te aza ndeko alinga nga minga mpe toswana te toza na problème te mama Irene na miniti oyo nata na bengi ayambaka te amomimonisaka te modele tozalelaki mama Irene akimi eloko na bengi mpo nabeta lisololo na ntongo na lamuki nabi boye cousine bana mambo bimaki anga fo na take kaka faut à comprendre que nga naza na état bien soki posa nga mabe akosuka mama Irene na kota be cousine nga a bloquer nga nake na Facebook nanga a bloquer nga nake na TikTok so na beta kombone ebi mata bloquer nga na sengi TikTok a locataire so to beti pa locataire na biso abimi mais pa nanga ezolakisa ki a bloquer nga mama Irene yango na bina beta lisolo na ebisa batu ke batu musu to linga na rate to sala ka basambla nga na linga cousine nanga mais na comprendre cousine nanga alinga nga te mama Irene siko asala nga biloko abongo po mbali nanga ya amona nga to boya na po a gagner nini po abimaka ne pe na mobile nanga te mama Irene tala ki mutema mabe ndenge komi na mokili yango na bina beta lisolo ndeko na koyi kokoma satana mama Irene na bi cousine nanga oyo aza mwana tata mwasi nanga toza pepre ba age moko tolinga nanga nanu mingi toswana te to disik mama Irene tozalaka très bien mama Irene ti balobi nanga bonga mona zoko douter par rapport ndenge tozalaka meloko lekelinga mama Irene ayambanga te tina lelo na tonga komi na niveau ko bloquer nga na ba Facebook na ba TikTok tozui Facebook a locataire na biso to moni azana to tali TikTok a locataire so azana kaka nga bloquer nga na pela bloquer na ba message a bloquer mais nga suko senti nga te na sala eloko te na ko mona ke nzambe aza malamu ya mwana to tambola ka bien mama abibo frande nanga ezo ganga po na tambola ka bien mais nga sala ekobo bisala sati nazana mobile nanga za na Congo Brazzaville balanga ça fait 4 ans yango mama Irene na kenda Brazza na mobile nanga yaka azongaka mobile nanga za na famille ne passe kaza 50-50 soki aye mere na longwa memi pa na biso na ke pa mobile nanga zovanda zwela nganda kuna ko mobile nanga lingati na ya Brazza libela mbaye nanga bite to préparer nda to kesa vie na biso na Europe mama Irene cousine nanga so ayoka kaka to kosala to kesa vie na Europe so nkomisa ka mutema mabe mais a manifestate mama Irene tozala kana biso très bien na cousine nanga le pe na ndimi ke mutu ko linga a olingo te donc cousine nanga bande ko linga ngati ya mwana beta lisolo kebisa bana na nzambe mutu nyoso ko elo gentil ndeko joyeux anniversaire mbotama elamwe mama Irene mutema na oyebite elekela kanga cousine na biso ida ko bebisanga eutaki wapi locataire na to ba so tam ndo balanga tam so ya microbe yo sokola ki bakala songa vola tango to na bete ke na zo bakala pa cousine na bo sokonga na sokola kitabi non lelo koma so osombela mbasi ka fo sokola ngo kaka presque uti kuna na ba dépôt na bango to ebite vanda ata to bengsi blo batakin ba mo bengsi blo ko na internet so e komi to zantana sa ko sokola po on sait jamais nzele tamboli mambebelebe est-ce que o sokola ki sous vêtement na ngabite na sokola ki on tabi wana ka microbe metango mama na ekoluba na prière a pasteur mama na be fait ya cousine nanga na comprendre que likambo eza ya mwana pesa conseil na bandeko nga pe na soki cadeau wana na bondela ki pona ngoti bandeko nanga ko bondela oyo ezo sauver bato muto akopesa loko tamso bonde nzamba ko empêcher yo ebungi nango pe orepassant au peziki nzamba boyika kelo kwa nevanda na maboko na yo menga na zwa ke mama Irene kozanga koyeba na bondela ki même pas confiance ke lo ke uti pa cousine nanga pe sa famille conseil ba mourir na ba mourir boyoka confiance na Yesu masia ndeko moi sabi cousine bazaka na problème ata mon côté balingana kana nukutu makasi mais ti makambo ebi makem tenga ko baby sesio mobile na kuteka na etani balinga kufa mama Irene na hebite na zoka ntsani na kokite na bengi mobile nanga na hebisi mobile nanga biwi nga balakisa nga ke esprit de mort mama Irene stambo esprit de mort oyo balakisa nga ke mama Irene ma solo nyoso mbe nanga lobi kamona ki cousine nanga azolanda nga na nzete abomanga mama Irene makambo ebimi ebe na zaki na bakomba yango na ekobeta lisolo te ya bana nzambi bayoka eloko nyoso na se na tango foko yeba kobondela ponango ata ya kolia to banga nzambe
okolinga ndeko bina linga ke mingi mwana mama na nga eske yepe alingaka okaka ndenge olingelaka ye mokili makambo ebele mokili banga mokili keba mokili mingi sambela pourtant eza mauvais Jésus-Christ revient nzamba pambola babone na nga pambola bamore na bamore nyonso ya Irene Masiendo TV balobi identité ya bundesimo so appelé moko samo mbonda ebeteli Pro Max baza bana jiba bebe ngande mama po biso aubergine elekaka te toselaka solo na solo oaza na mato ya koyoka ayoka oaza na motema kobomba abomba kola mona bino tokutani mbala sima soki mwana mutazongi na se na tango te tokubeta susu masolo pe mtokolandanga ko hésiter te oza lisono benga pesa biso témoignage na yo pesa to meka kotato la monnaie na nzambe nini azosana bo moyena biso po pesa ye na nga makasi ya kobondela po nzambe pe asalela biso tokutani mbala sima biso bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Quand même, dans mon nom, c'est une vie, ma casquette à la place, la faute de l'homme, le passe la commission est bien en place. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on a Fils Fashion. Et tu as vu la qualité. Là, qui sont on a vu aussi qui est dans les robes. On a tout un petit monde à ça, là, qui signe, on a commenté, ah, on a eu un autre blonde. Ça peut se l'adresse, bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as pu bien accepter le bouton marquage. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez regardé la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, on a déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de